Voilà comment la population est mobilisée. Nous sommes mobilisés pour sortir tous les Rwandais, tous les infiltrés qui sont en ce moment dans le caniveau là à l'intérieur. Voilà, les Rwandais. Voilà comment la population est mobilisée. Nous sommes mobilisés pour sortir tous les Rwandais, tous les infiltrés qui sont en ce moment dans le caniveau là à l'intérieur. Voilà, les Rwandais. Awa toza na palais de marbre bisika babomaka muse libulu oyo eza libulu ya terrasse o babongisa pour que maye tolaka mais ba Rwandais baye basinflige kote oyo nde ekoma ndaku na bango kana bango bavandaka kote oyo eza libulu ya matiti na ebimi na kati ya palais de marbre. Lero ebimi na kati ya palais de marbre nde bisika bango basala base bango basala bandaku na bango bavandaka balalaka makambo na bango nyonso elekela bango ka kuna. Alors tozokamwa komona makambo modele oyo sikoyo me bakonzi oyo bayaki awa bango nyonso baza lisusu te bapanzani. Bon toloba nini toloba te seka gouvernement eza complice soki ezala makambo moto awa na bapolisier batie tuzaka me awa sikoyo makambo barwande yango
na kati ya quartier présidentiel ne tozaboye tala makawango ne zo salema merci bango ya mulai penza nakoloba Solobi, Solobi, omoni ya parti ya awa, sikula, mine pela mate, loba te kuna likolo, sikula, mine pela mate. Aza katia, bakoti na miksu mojana, esika na mwatira se mojana, tokoti na yeti na libulu, omoni kuna ndenge eza na keti na suka na telemi, omoni place pa oteza. Na telemi pe lisusu na simbi porte eza likolo kuna siko kuna ezosenga bakonzi bango moko baye kozwa intervention na bango balandela yango bayebake nini eza kuna na porte mpo na biso tosali ya biso mosala topanzeli bango baya nanu baza bamonta biso neti ngai nayaki ya depuis 8h naza kaka awa nazwa général ayo ata 50 fois atikeli mutu to tozala susi ya mboka mpo na mboka na biso ekende liboso baya bango moko bazo intervention bayebake nini eza awa bamilitaire bazobanga kokota na kati tozala basoda bamuka baza awa bacolonel bapolisier baza awa bazosala na bango eloko te tozokama nini tozoretikete bikoyo makasi etikali moke tozokanga nzela kala te mpe gouvernement mpo tokomoloko président ye moko ayao mpo solution monani pamba te ubie gouverneur ayao biso tosilana naye so gouverneur aye tokota na ye ti koto oyo tokelakisa ye mosala biso tozosala koto oyo merci awa balobi bakangi barwandais bazobimisa bango na terase ndenge bozomona boya tukuma ya bamotare bakangi barwandais bongo elengi makasi donc volontaire moko abimi akota libulu abimisa rwandais bamotare nyonso oyo minoko apamba baboyi kokota mais on a trouvé un volontaire awanta alongoli elamba alongoli polo po adinda nzambe na ngai soki aza na munduki kuna bobimisa ndeni. Je voulais dire à un garçon, même aux OMB, ministre, aux OMB, député, viens à Bisso, Yémo comme Konza peuple. 30 ans après, 20 ans, 15 ans après, si tu as encore envie, tu n'auras pas la même force. Si Rajo Zosala, les lois, ou pas la Batolanzela, Zosala, on était 15 ans, 10 ans. Tant que nous sommes au Lemba. Comme Zosala, Yachaye, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Zosala, on est ma manœuvre est là, ce que nous vendons dans ma partie politique dans 20 ans, ou comme papa, il y a mon colo ou quoi, si tu as 30 ans, tu auras 50 ans. Et regarde l'âge que tu as aujourd'hui. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu ne seras plus à mesure de le faire. Et il faut consacrer l'énergie dans Yango pour gagner vie. Mais il y a un groupe d'individus, basés en otage, battus en résidence surveillée. On va diriger à partir à Babouton. On va partir à Sayo. On va partir à Limé. On va partir à campagne. On va partir à Bisso. Mais ça va, on a 5 000. Mais là, on a 4 000. Et plus tard, toi le père. Est-ce qu'il y a un jeune qui me suit ce matin, qui peut comprendre que sans lui, les meilleurs politiciens, sans ce jeune, le politicien qui prétend être majoritaire à Rosalati, le jeune, tu as été encore petit, on disait à ton père, quand tu seras grand, c'est ton fils qui va bénéficier. Yo, c'est le bilan. Papa, c'est Kikuni Tika, Kikuni Ndaro. Papa, Moutombo Tika, Moutombo Ndaro. Et l'homme Moutombo, comme papa, comme il sa moi là. À la fin de cette mélodie, Yo-Yo, Zole Kabino la Missou, un groupe d'individus à Kangibino. Oubliez un peu la bière. Bonsoir moi Masanga. Bonsoir moi Masanga. Bonsoir moi Kindumba Ndambu. Bonsoir moi Kimoyibi Ndambu. Bonsoir qui chèque. Bonsoir Kolanda Batu. Et tout ça l'introspection. Tout outil wapi, tout ce que des wapi.
omoni makambo nasilikaka yango oyo botala eta ya nzela botala eta ya nzela makambo opesanga kanda yango oyo apotaka na oloba bobenga nga o gouverneur nazosepela na bamisala gouvernement ezosala na makambo mosusu bota amata bino moko oyo toa na capitale oyo kabine na tupa toa na kabine oyo na kabine na papier toa na kabine nawe kabine na belgique kabine na belgique botala jipone dindi apotaka na oloba o olobaka loba ozomona bino mo eta ya nzela basi na mawa nzambe asungaka kongo ngobila nazolo mosala oma omoleka awa en pleine capitale mama yo omoi biloko yango donc yo otambolaka na cortège bia bagirophare oui biso awa tomonaka mpasi omoi babidon nyonso oyo avant ton salaire on a fin du mois ngobila sans copo so si c'est en tout cas tu dois partir merci yo opsi Alors, alors, ça, quand tu vous allez fuir. Ngande chef na bango il faut la vérité nanga pe na yedi place logo ezouta na place logo ezokuta esanga confiance ngai nazana bantu oyo bazotrahir bino baza basoda bafandi na kantongo nde bantu oyo ozosalaka bazolingisa baarme bazotekele biso baarme tozosala yango mosala topesi bango mbongo ndenge toza na baekipe na ngai awa mutu moko te ayebi ata soda moko te ngai frère Patrick biso toyebi basoda nyonso bazotekaka biloko na telefone nanga wana nakisaki capitaine enani lieutenant moko azobenganga mpo atekela biso des armes comme ça eloko nazosenga nabandi koluka tro oyo eke tosolola na bino nabandi komona yango te nadimelaki moto epe ya capitaine oyo mpo basolola na eke nabandi kosalaka mosala natika oyoka kime na mboko oyo mais moto anaye kokose biso ke soki boye kuna okanga bino nga te nayoki bowangi na voyage nakei na Kinshasa kozonga na ngai awa nayaki mpona bongisa makambo na ngai mosusu nazonga nde baarete nga nde yango nabisaki ke okokokanga ngai lelo botindi ngai na prison mais peza na baerosion mosusu bazosalaka mosala mikolo nyonso bazobomaka bato bino bazoki bango te ngai nayebi bango à partir ya basoda na bazoteka biloko. Nous sommes ici à Batetela, juste après les sauts de mouton, dans la direction vers Kitambo. Comme vous pouvez le constater, la population fait les pieds. Vous pouvez voir là-bas. La population est en train de faire les pieds. Non pas seulement parce qu'il y a un embouteillage monstre, c'est malgré l'embouteillage monstre, on avance quand même un petit pas. Mais de l'autre côté là-bas, la population, c'est un peu ça quoi. La vie améliorée des Congolais selon l'Union sacrée. La vie améliorée des Congolais selon l'Union sacrée. Une foule importante dans ces embouteillages. Non, il est temps que ces gens dégagent. Les gens ne peuvent pas continuer à vivre comme ça. Aujourd'hui, moi,
et moi, l'un de 12 généraux qui travaillent avec les Sénégalais, je me suis quand même consulté avec les Kabila, qui a quand même posé ma petite sœur, Olive Lembe, qui est aussi mon Congo. En tout cas, Kabila, courage. Il ne faut plus m'envoyer les Banamoura parce que cette fois-ci, quand il m'envoie les Banamoura, je ferai la guerre avec toute pénale parce que je peux même envoyer 12 000 joy mystiques aller attaquer Kingakati.